Bonsoir, bonsoir, Bande Kobalandi, à émission d'Abisso sur Sauver le couple congolais. Merci, salut à toi, Adélan Pongo, salut à toi. Les autres gens sur la solo, il y a Basseme qui j'espère pour mon titre autotier. Est-ce que Basseme qui bazali pe moko ba oyo bazali ko créer bongo ba problème na ba couple na biso ou pas. Donc to panza poker ensemble, to sola ensemble Bande Kobalandi. Bande ko nini tozali ko remarquer na ba couple na biso, couple africain, non seulement ba congolais, il y a des angolais, il y a des congolais brazzavilloises tout ça et ba congolais Kinshasa. Tozali ko remarquer le comment ba couple na biso bandeko. Au moment na mwasi na mobali bazalaka bien. Mwasi na mobali na couple na banto ba nan côté ba famille nan. Après to ya biso ba particulier. Moi c'est mon bal bazara bien en couple na bango. Ba yo kana penda bien ba koma bo moko ya ko sakana te. Donc lobi mobali et lobi mwasi. Et lobi mwasi et lobi mobali. Mais ni ne ko koma après, au mona soit bande ko mobali, soit baleka mobali. Ba comme ko ina mwasi ya grand frère na bango. Comme quoi que ya koma yuma. Moi ça comment remonter là boye. Salut à toi, maître Yuri Kalinga. Salut à toi. Comment qui ma live? Na rejoindre après. Salut à toi. Bande comment pas le comme ina moi si moi ça bat. Ya mon la na biso. Ouais, merci Laurette Mousseï ma kadi. On lit comme ça loba. Moi bande combat li pas comme ina moi si. Moi si bayo kana bina mbayi na ye. Basi basa la famille na bango. Tant que se séparaka. Yango ba mobala ko quitter famille na ya ko s'attacher na mwasi na ba mobala ba koma eloko moko. Mais pourquoi na ba famille na biso to mona ke mobala longa ke ba mwasi na ye, mwasa longa ke ba mbali na ye. Ako kanisa bino oui. Mais famille na komi e pas ya ke ko balela. Bino botikeli famille normale, famille restreinte ne bobotama mais famille na propre komi couple et pas yé accueilli. Salut à toi Séraphin. Salut à toi Nishala Patron na Bilaka. Bonsoir. Pourquoi ko ina mwasa ndeko na bino kusoko beyoka na bino mbali ne bakoma bomoko okoma komona mwasa ya na bino komwa ka monela ya na bino ne mwasa ya alata bien boyini ikomga ayali ka monga ya na biso yango ya sala solo kote na Afrique mbongo ne se koma ka yena mwasi na ye mais famille na ye yango wana famille na yango wana komi na mbali na bana bango akokanta famille opa ya uti oui akokanta bango. Salut à toi Kalou Champoutoumani. Bibiana Milambo, salut à vous. Ces mecs qui vont créer des désordre de monde, va couple dans biso vraiment impossible. Surtout ces mecs qui ont un bas si coûte. Il y a mis bas le coûte moi bien. Mais il y a pas si. Ces mecs qui m'abé. Salut à toi Falis Elisassi, Falis Elisassi depuis Londres. Salut à toi. Ces mecs qui il faut biso tout ça que ces mecs yo ça do la nanga ces mecs qui ngana za ces mecs to yeba ko vana basa bande na biso na mibali pe bande na biso so ba za bien couple na bango tika ba na bien na couple na bango ko ya ko ina mwasa ndeko na ote po monika la taka bien yo so na ndenge mboko no za ya na bino yenda aussi ça il faut assis ça ko za mwasi na ye couple na bango za bango mibale so ba koma na bomoko otongi leki otongi mobali mwasi fa yeba otongi mwasi mobali fa yeba biso ba seme ki toni ko mona bongo te so ekomi ka bongo ekomi ke voilà acha ya na somba ina kisi yango ya sala boye. Oui dino bisele le toroya na roya li kambolo bina soya eze bande tozo étape par étape. Merci dino biselele, merci. To ba non ndenge bandeko ba ya mbali ba inaka bandeko ya basi bandeko na bango. C'est-à-dire c'est pas bien. Vous partagez vidéo aussi s'il te plaît parce que et ça côté abiso ming na ba semeki. Vous partagez s'il vous plaît. To so mona mo ming. Ba tu ming ba victime na ngo na ba semeki na bango boyo kanezate. Salut à toi Adam Akemba, salut ma petite sœur propre. Babi Kimbango ko ya te, salut à toi. Ming baza victime ya makam oyo. Voilà, la Bible nous dit ça. L'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Voilà.
Alors pourquoi ce que ça foyer na ba yo ndeko mobali soko moni mwasi ndeko na bino azolata bien azovivre bien bakoma pe ba paye bango na ba fric ba osama kamna bango awa boko ba contre bango ezalaka te bandeko nanga. Salut à toi Niki Kersido Hippo Lucy évangéliste Hippo Lucy salut à toi. Dans tout tika système wana eza malamu te yo bongisa pe couple oya yo linga ozape bena mobile na yo bokoma bomoko bosalaka ba makambo na bino au moins on s'appelle la jalousie en déroulant on parle technique na moi cinéma baza revivre tout ce monde en mingi bande comme ça mi bali kutu ndeko na moi sa bali amoni beau frère na ya bien la tara bien ma bele bele bien amuko conseil même beau frère na makam o beau frère na mona ke mystique so na moni bona mona ke bo baza mystique ça ta so na bali na mona ke mystique o ke kamoza na kutu te jalousie kaka contre ces mecs qui na yo. Et ça l'a raté. Et ça passe dans la communauté Makambo. Donc, c'est mes qui il faut que tika Makambo. Tika couple et vanda bien. Moi, c'est le mobile. Ne combat. Tika moi aussi, à grand frère Nayo. Mon grand frère Nayo, avant que nous l'ingaye, a yébi pourquoi il y a eu moko. Attention, bah, soit ça qui m'a bé. Dès le début, il y a un bé. C'est comme un niveau que, azoye, ayate nanda vanda. C'est-à-dire, a yébi, bah, point nini, oh, il y a bien moi sur un azanango. Ndé, à moi, zoye qui attend nanda vanda. Les gens qui sont là, ils sont là, ebele. C'est les gens qui sont là, faible. Bande ronita ba oyeba ebisi ba n'importe quoi pour la moisi na ye. On a vérifié à l'andi ayoki bande ko na ye. Pour se limba muso baza trop attaché à la famille. Abia bande ko na ba ozo ma be bo nzoka moisi no kutu innocente. Ayebe logote. Salut à toi Kosina Yuda David Mombele. Depuis Moscou. Salut à toi. Mobile pour mon aba ayoke li bande ko na ye alandi aboyi moisi na ye. Matate koti papa matata bo mon aba mon pe moisa lembi ale. Moi pe kuna apesi mukongo mbe ba pesi mukongo bakabwani. Myo sona nini ba semeki. Moisi no mobile bazo vivre sika moko mbale bi niveau ni ya bolunga pesa moisi na ye. Omono mbale nza pesi moisi ne cadeau ya munene. Oka bana somelo terrain place boy. Kuna semelo lupango boy. Bande komba etaba koyoka et commis problème. Et commis problème, ah, mais pourquoi il y a pas biso baleki na sombe la biso amote. Maman na do souffrir kuna. Hein, pourquoi que sombe la moi mais wana eza famille na ye. Famille na ye commis yena moi si na bana. Soki akpalo bitika aider famille pa ya outité non, na le bibongote. Mais famille na ye commis moi si na ye na bana. C'est vrai, Lorette. Jalousie là qui me terme avec et côté trop na bas mec. Trop. Si tout bas là-bas, si bino bas somba là-bas lui, azola ti so bien. Boza na bino à l'aise, boza ma kamna bina minene. Au moins bas mec ni ba comme ba mabe pour na bino. Voilà. Bas mec qui faut aux Argentina, bas si abandé on a biso ya mibale. Faut pas que vous les kamlikambu muta éviter. Salut à toi Philippe Lumbela. Salut à toi Cheta Simba, salut à vous. Au moins moi ça est bel côté. Keto kimbango ko ya te Thérèse Mbuta. Salut à toi. Et c'est là ba bijou nzumo ba mbote belina ba émérance. Au moins moi ça est bel côté. Pourquoi conseiller makambu? Ya comme olata bien. Ali rambonga ya na biso musukumba ko bete na ya na bango ba ko bete ba ko bete na machine. Il y a des choses à gagner à boy. Mais moi, si on a ta bébé, il faut dire comment on va battre Jomsou, il va passer un bon, il y a un mot là, t'as né moi. Oh, il y a des gens bons à soi, moi, ça roule à ta né moi, mais non. Mais non. Mais non. Comment là, t'as bon monté? Vous avez évité l'économie, il y a ça, vous avez évité bah, ça, et consolement, moi, sinon, bah, il y a un dab. Vous avez évité ni bah, ça, il y a des couples, oh, bah, ça, la discrétion, bah, ça, bah, ça, là, mais mon qu'il est bien monté. Bon, ça m'a quand même mon clé éviter bah ça va faire soit dans Kin, soit dans Angola, soit en Afrique du Sud quelque part, soit en Apoto. Mais pas va éviter. Alors peut-être que moi ça va là t'as bien, mon bal n'est pas là t'as bien. Ming za kota mi bali, ne ba ina ba se abatu. Ba se mi bali ba ne na mi bali. Surtout ba ne ko basi. Ba linga ba se ba ne ko mi bali te. Pourquoi? Et quand vous tonga moi ça ne ko na mo bali. Yé pinze ya koma lolendo mbongo wana zaka nango
Yaya Nabiso. Salut à toi, mon grand frère de Ntsumbu Mabiala. Salut, mon grand frère. Merci à vous. Na live, na les autres Zolanda. Merci beaucoup. Si tu vas ne pas passer, balinga mingi passer balinga mimbalite. Mbonga soli ande on a ça mobile. Fier ni na ngwazo tia. Pourquoi? Pourquoi? Ils ont fierté, ils ont couple, bon, on est pas vivre. Il faut que tu aies tranquille, tranquille. Tant que tu as bon, il y a pas que tu aies libala un jour. Ok, écoute, on appelle un mibali, il y a un mobile, il y a un basi. Ce qui est un peu le némoine, il y a un bela. Moi, c'est un mobile. Il y a un lieu tout ça, la photo de la rabisse européenne. Tant que ça, on y a ma bébé, il y a un yomoko. Ozo ke ina mwasa mdekona mbali na yuko ke libala. Ozo bota bana po ke libala. Ba ke no kuta na pena bande ko mibali ya mubali na ko baza bande ko basi. Et ceux qui va yini bango lelo. So baza otonga bango. Bokolo banini. Donc yango ba seme ki photo e bande ni ya kovana na ba se bande ko na biso mibali puisque eza moko eloko o eza ko panza ba couple. Tant que comme on a n'importe quoi, on a mis un bal, moi si nous prenons ça, attention. Moi si nous boye. Moi si nous boye. Patrick Régal, traiteur. Faites attention, il faut vivre en Nenga les Patrick Régal. Tout petit calme, on a bassi na bango, bas vendre tranquille. Et ça couple na bango basali. Oui, c'est vrai, mais je ne sais pas si je basi makambu, mais ça peut être un peu rare. Ming, il va basi ne, va côté la basi mibali, il va dire mibali. Vous au monde. Bandika basi il non, va basi mibali. Donc il faut que me changer caractère. Tant que yo bo malibala ndeko na mobali. Tant que moi si on nzamba ponela ke na vie ezaki yewana. Yo suite à jalousie na yo, oye ko bomela ndeko na mobali libala. Nzamba retourne un jour. À peine de mbali moi ça le longa a azali souste na vie nae. Basi nous avons besoin soit ya mitu likolo or moi si na bien zaki ne yewana be bino bande kona ya basi boye ko bomela ye libala. Soit disant ka sa makamba be o azaka mobulu na makambu to zaki moi si ayibité. Moi si on est toi ça et moi jeune ba coupe monsieur ba suki le les alaka na moi ça tsango au mono ni o sauter le gars oh Oazama Mungando, Oazandumba. Mais oh, ils ont encore Bastille et Basuki. Mon a 4 mois Basuki a mystique pour étant contre mon abobi. On est danseuse. Oh, dans une sorte, Eza coupe. Asane ma bête, Eza coupe, ils ont rené plus ratia. Mais Bané Gambel, t'as pour moi en Nengwana. Jalousie côté. Au moins, t'as Basuki à 4 à coup, t'as Basuki à Kangisaka. Eh, y'a un abusoma, comment ça va pour une comment moi ça ressemble à Kaeboé? Non, non, man, il faut que couple là-bas, tu ne sais pas si tu so attaquer nandako, aïe, pourquoi attaquer nandako? Donc, à ça, il faut que tu système wana. Il y a une rabassa bandera biso, baseme qui est en malam. Ils ont pour ma balle, ma balle, baseme qui. Totika système wana, tika ndeko na yo. Oh, vous avez un camarade à moi si ndeko na yo. Boton a route yaya na yo, na moi ça ndeko na yo ya mobile. Il y a solo l'oreille aussi. Ko segate makambo ya moto salam c'est mieux que vous abandeko ba master na mosa ya na yo bototonga ya na yo yo be ningisa ya ke façon bela ko boy yo sila ngoneni ole ya ke tonga ka ko sala mosa bat makambo ya na yo abo ya mosi na ye wana ezalaki premier point le beli côté ya bandeko ya basi biso to lo baganyoso tous à tous les côtés, tous à la partie prité. Tobeli bon bandeko ya mibali ning balingaka basi ya bandeko na bangote. Kaselo oni pe tous au mona. Oyo lelo eza ko pousser pe ke bandeko ya mibali balinga basi ya bandeko na bangote. Tous à koya. Et là, on est dans le salle que bandeko pe ya basi balinga pe basi yango pete oyo tuza ko bala basemeki
Allô? Allô, papa, c'est Serge. Allô, papa Serge, boni? Bien, boni. Malamu, papa. Malou Bomboka, vous avez l'émission? Oui, dans une émission, solo. C'est vraiment déployable, surtout dans le vraiment africain. Parce que les loyaux, Voilà. au contraire, c'est comme vrai de contribuer que ce qui a vraiment que yo a grand frère au Bali moisi. Alors, ça signifie que non, il faut contribuer ne lokomoko ya malamu oyo ko construire ba na bino. Parce que le bani ni que tango zo boma moto na mbeli na manye zo boma yo ba ko boma yo pe. Voilà. Ouais. Parce que nous sommes dans couple ya na yo. Tala yo moko boko so ba sali d'abord. Les to koma ko tala bande ko ba biso basi ba koma ko zo susu ya na ye akoma so camarade na ye. Au lieu ko za mwasi ya na yo akoma camarade na yo. Beaucoup de gens qui ont été bongisa soko via yana bisala yana ngasa la boye yo komisiko ko kosenga yana yo ko pesa par rapport à papa ya mwasi po yo kota katili bala voilà yo bala yana yo e bongo yo so so baselo ndenge wana e ko za ndenge ni suka siko ko za la première akana ko fina yana libanda soki yana yenda ndako ko za le modali poso mobana bana ko benga na ye ko ne zo buta wapi et pourquoi tout ça? Pour la nini biloka ndenge wana et ça la passe tout ça pas de ma balle belé zo ko ndenge wana et puis quelque part puis les autres va laisser aller au biso ba mibali na biso pas to zo pesa pe ba bandeko ba biso parce qu'il faut pas laisser n'importe qui même ndeko na yo à dominer moi sinayo pour moi sinayo azalo ko la maman na yo azo ko assumer ba responsabilité non c'est pas na yo. Parce que ce qui n'appelle le nazala moisi, la permettre que nous moisi les qui n'ont pas moisi ben mobile avant le matin moisi n'engaille. Ça suffit, c'est moi qui a permis. Ça suffit, il faut nazala strict na makamboana. Ça suffit, les qui n'engaille, il faut azala na sema kola moisi n'engaille. De fois landa o moisi n'engaille zoloba. Ce qui moisi n'engaille lobi anga pena yepena a. Si les autres ceux moisi n'engaille lobi anga na yena b. Ça suffit, tu changes maintenant les paroles na katana. Ça suffit que non, moi c'est mon bail faut que biloba mo kaka moko. Même ata ce mec na ya yé, même mon bail même moi si vous avez le bagamo faut conduire di bana na bino ndenge pozo ki ba décision na bino beaucoup tanaki. Mais tozo changer ka ba maloba, ce qui ndeka mo basi ya moi c'est yena ndako. Allez, moi c'est je suis parent de connaître. Ce qui ndeka mo bala yena ndako mo ba parent de connaître. Le de bala zani ni ba ni ko panzana. Zombi lo ndenge wana. Donc lo konde zo komande na kati mabana petit yango il faut tous aller fort. Ouais. Biso nyonso basi to mibali to pesa dignité na mwasi yo bali pesa mwasi pa pesa dignité na mobali baza ndako na ye mais na baboti na biso papa na nga aza na droit ya komata mwasi na nga soki nga nazomata mwasi na nga te kasi na kati libala na ngai mo naza na droit komata mwasi na ngai je me kisi le terme ndenge na mata likolo ya mbeto eza teke de papa na nga mata mwasi na ngai non il a ses limites azala limite na ye ako de au-delà de ce qui ngana nazana au-delà moi sanga mais non ce qui ndingi wana donc rôle la famille zani pourquoi ce na zobala donc biloko wana ntuka il faut to telemela ngo biso nyonso tozo ba décision to ba ko batela mabala na biso parce que ko batela bana note mote bana ko batela ngo pe azapete ouais parce que bana ko mato lobi bango c'est bien akena ebino ndako tikali fire na fire ba bangle moto na moto les autres ont pu kaka ndeko na yo ayaka wa ndeko no ayaka yake mena na ndako tikali ni guerre na guerre le blanc di bale kofi papa e pai bane pai éducation ni bozo pesa na bana siko bana ngo ba okene papa semeke na batata mo sala bako bana ko benga na bango espérance c'est belé moto moko otiko ya mamona na yo te lokola yo moko mama lokola papa na azati même si on fait ça millions mon colo chamo ko lo bana nani oyo ba tu chaboy ko chaboy akomo ko sani ko bino so na lipeka papa na yasala ki boy pitwa lipeka pa ko ya kuna ko sala ni to se fito batela ba coupe na biso o prise ko moko oyo moto moko ako mata likolo na ngo asate soki yo moko o mati mobali na yote pesa mobano valeur mobali pa pesa mo sine valeur ba coupe ko kaka kitoko tina suka voilà.
Merci beaucoup, Papa Serge, pour l'intervention. Merci, papa. Voilà. Merci beaucoup, Papa Serge, pour l'intervention à lobby. Que biso nyonso basi na mibali to ba ndenge ya kobatela ba couple na biso to lobi mingi ndenge bandeko ya mibali balingaka basi ya bandeko na bango te mais siko to ko expliquer pourquoi epesaka ke bandeko basi pe balinga bandeko ya biso mibali te bandeko nanga to so mona ba couple mingi mona mwasi abala na ndaku na ye soki bandeko mibali pe baye okomona comportement bizarre so bandeko mibali baye mais soki bandeko oyo aye moko baye mosantu omona basa mingi tozomona basi mingi ya ndenge wana ndeko ne soki aye aza na droit ya kotouche partout na ndaku na ye mais soki ndeko mobali aye ndeko mobali aza limité bandeko na ngai eloko wana nyonso bacomportement yango eza kosala mpe bacouple na biso ekende na péril ntango bandeko mibali bazomona bazoremake biloko ya ndenge wana bazomema sango epai na bango na famille ke mwasi ya grand frère me bomonaka te soki oke kuna so bandeko ne baza na ndeko akotaka partout bachambre to akotouche boyeboye me biso so tomeki kosimba te tika boyeboye babiloko wana to ya mike wana bandeko na ngai tomeka kobongisaka yango surtout bandeko basi mingi boye bakobongisa ya mibali mpe tokoya tozolobela partout mpona bongisa communauté na biso mwasi omona mosu abala bandeko mibali baza kokangaka oyo libanda na bamakango libanda me mwasi alibala baheure tardif bandeko mibali baza komonaka oyo libanda na bamakango yebisanga basemeki baza komona libanda siko opesa basemeki faute pourquoi okopia basemeki faute pourquoi babiema mosusu ntango oza na ndako fasi mosusu so komi na libanda fasi mosusu tala babiema moko impossible eza dine te ya mwasi libala babiema moko eza dine te na mwasi libala so olobi na yebo boni boyeko lutte contre la vieillesse ngane nakoma mpaka non tu peux habiller comme une jeune mais ezala vulgaire te ezala vulgaire te lelo basi mosusu tozomona mwasi libala me tolo nzoto nyonso libanda libumu nyonso libanda bakwisi nyonso libanda me mwasi libala mama ya banda mpona nini bamona ye akomi yuma te akomi mpaka te aza na nusheni mpe aza elenge aza na nzoto ya bien alors basemeki ntango baza komona babiloko ndenge wana yebisanga bakosepelano mpe bakosepelano te bakomema sango na famille mobimba babiloko wana nyonso ya mike bandeko na nga yango eza kopanza bacouple na biso soyons modèle na bacouple mwasi mobali soyons modèle na bacouple na biso mwasi le bangano mona mosusu nga mona kutana plusieurs fois nakutana na Kinshasa mwasi apoto awa mwasi apoto na kotana na Kinshasa na nganda basemeki bandeko mbali mpe babimaka te babiba na nganda wana mwasi apoto azali kona bandeko mbali bayebika ye bayebika aza na flat nzoka aye ambiance siko nganda oyo akotaki bandeko mbali basemeki bayeki mpe na nganda wana siko yebisa ngai sali à toi Dadi Lenda l'homme en or yebisa ngai siko basemeki bakosani bakosepela na yo bandeko mbali so bamono na nganda babiki obala oza na droit ya kobima mais zwa ndeko moko ya mobali abetisi autour po likama ezala te po likama mabe elobama te omoni bazali ebele titi na barozo basi moko bazali ebele oyo ezaki na ndako nomona bandeko nani bazalaka na droit me bandeko mobali te bazali ebele basa système wana alors système wana eza mabe ntango basemeki bakomona bongo bakolinga yo te bakolingo te bakosa partout ne moyen bapanza couple no puisque banosona ndeko na bango ke yaya tala mwasi ozwa boye mwasi il faut participer na famille ya mobali na yo quand on dit ko participer na makambo ebele mabe na sima mobali zala malamu na sima mobali zala et même chose na biso mibali ekweli mwasi na butu zala
Salut Donatien Kazadi, Chambouyi, Katambaye, salut à toi. Ekweli mwasi na butu mobali zala. Ekweli na moi mobali zala. Eza kate na sima na mobali so ekweli ndo beti mutu e na sima mwasi robeta akara. Wala eza bolingo te. Ba seme ki so ba mensa no be bongo ba ko sepela note. Ba ko sepela note ba do so la ndo bongo mwasi. Mon. Donc biso mi bali na ndeko basi il faut to za kamingi maele. Ndeko mwasi mso mona abala mbali ya mbongo. Mbali za mbongo ebele. Et à ça que ça va petit pousser dans les bandes, makango sous dans les bandes, mbongo ya ndeko na bango, eza okende ko kabona, na mibali msu na libanda. Ndeko na bango ki par mwasi na ipi asa mbongo na menzoka mwasi wana zabire makango sous libanda. Ndeko mwasi. Yebisanga, baseme ki ba osepela na yo. Wana kutozo mona ngwebele. Tozo komona ngwebele. Ebele. Mwana mbongo ndeko na bango ozoke pesa mo garçon mo na kin. Okomo ke kishasa ale. Okomo ke mbongo na kin, pama mbalo ya kishasa ndeko na bango balo awaza na mbongo baseme kiso bayoki yango bakosepela na yo te. Bakosepela na yo eta mukete ezo salama mingi. Donc toi conscience biso bandeko basi na bandeko mingi za mabasi. Mingi za basi. Pour mon bali zoka lingi, c'est vrai. Pas à 100%, mais les Cambodgiens de l'Obaka, exception zalaka. Mais ming ba comportement mabe aux akbande comme ibali bengate et yara ming pas basi. Comme on a moi si comportement mabe na ndaku, alinga bandi comme balité. Alors wana bandi comme bali ba linga yo pété. Ba linga bandi comme bali ba linga yo pété. Et zabi na mibali msusu bandi ko na ngai. Et zabi na mibali msusu. Asa bi malibanda boy ko kezo makangu libanda bande ko ya mwasi baza ko mona ye baza ko kanga libanda o wa nzu mwoza lingi makasi bebe bisinde ko bango te bo ko sele makamu mais tanga e koma mingi soki moko ye kanga yo couple ke wapi couple ke na péril ba semeki ba komi mabe o ba semeki ko ba ko sele makamu o ya solo penda ba kuta ko pena banzela ya mabe na libanda yo mobali ubande ko bango mwasi bazo kanga makangu libanda. Yebisa so ba ko bisa ndeko banga mwasi. Ndeko banga mwasi o sepela te. Akoyo tangu amona ekomi a trop akosa nini. Bon, tikana ndako na ya benda ni na ye. Couple comme na problème. Basemeki, basemeki ba mabe non. Basemeki mabe bazali oui, il y a bien be bazali. Mais il biso ko tout ça toujours le contraire que tout ça bien na baseme ki na biso. Zala bien na ndeko mwasi na yo, zala bien na ndeko mbai na yo. Okomona couple no ekovana bien. So ndana songi amba na yo kata. Non, mwasi na zala bien na bino. Basa bien msu bazala ku ngini, mubala yebite. Ayebike famille nanga ezaka na Afrique. Ou famille nanga ezaka na Afrique du Sud, ou famille nanga ezaka na Côte d'Ivoire ou wapi. Basa bien mso mwana kuto oya ko paki mbongo. Oye bongo mbongo diminuer. Okomo tune ebo papa na lia ki mbongo ngote. Tala le kino mbali asana problème moko boye na kin na sunga ki epo na boye. Yebisa mobali tanga oyoka nengwana. Akolo basu 2-3 mote. Le baka mbali bonga mabe o alinga kusunga famille ta silikela otineke epo na nini? Mais non. Akosilikate. Tanga ke vana place emoka bia moi c'est nga malamu. Moi c'est dans un à malam. Ngaku na penser na bango mais il a pensé la famille en Afrique. C'est comme ça. Même chose aussi dans biso mibali. Et on peut moi ça koye ba to téléphone ou pas ou bien ngine kwa mwasi. Ya gingani gingani. Zona mo 20 moko boy. Zoma 10 wana. Zoma 100 wana. Zoma boy. C'est comme ça to ko vana ko vivre na couple na biso ba semeki na biso. Mais badjo msusu mona couple msusu mobali banda bavana na mwasi benga ta famille mwasi te. Abenga ta famille mwasi te azo ta téléphone abenga bangai bata ba santé rien. Eza ba comportement mabe eza osala malamu te. Ko kanta te bandeko basi ta bazo mona bongo baloba te baloba ka enzu mona ba yebisa ndeko na banga mwasi. Yango mbali no yango bofo abenga rate likam boye. To meka ko changer na eloko wana. Et ça va donc mike no zo mona. Moi ba biloko na mike.
yango créer ba problème na ba couple na biso to néglige yango to mona yango bi au moins pas en pam mais yango mutu et dérange ba couple na biso toza maele pena na biloko wana mibale oke libanda bande kwa mwasi ba okanga ko libanda na ba makangu libanda ata yo moko misusu tina ba réseaux sociaux bininga linga tina ba réseaux sociaux oke ko koya na moko aza nde kwa mwasi na yo tala ba bêtise tala ba bêtise na ba réseaux sociaux bininga linga lingo mona mwasi te bobo oke ko na nde kwa mwasi na yo ezongeli mwasi na matoi yebisanga vraiment mwasi na kusepana eloko wana surtout basemeki o musu ya mabe na kote mibali sikoyo basemeki o pe ya mabe bake basali fo Facebook babani ko ya ko draguer mwasi ndeko na ngomba poka basalir yo babimisa ndeko na ngomba kino mwasi obala za mabe tala boye boye bakotele na ba réseaux sociaux Toyo appel écoute. Allô? 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 Allô, maman, bonne. Bonsoir, papa. Bonsoir. Ok. Qui m'est allé? Qui m'est allé? Malo bombo kayo za direct. Toyo kayo. Ok. Ngena lobela, bon, isanga mama na Allemagne. Ouais. Ngena lobela, nge uti ko le Canada wa zo lobela, na uzala kwa liboso ke mwasi azola kamalamu te akuta petete na bandeko ya mobali. Elo liboso na lobela na soki mwasi azola kamalamu te. Wana eza faute ya mobali. To lobela wana lubo mwasi aza marié. Azola tabenda bien te, ela te dia catastrophe. Eza faute ya mobali. Po mibali misusu balingana mo pe baso balataka na bango pe bongo. Donc bilatela. Mibali misusu balingana bongo mwasi azala bongo alatela bongo. Donc yo semeki ozala donc loba te tuna nende kona mobali. Misusu bazali ke mpona tozamoni mwana mwasi aotika kaka mwana mwasi soki edikation na ndako na bino ozwi to banda kolata bilatela nde mobali azwilaki yo libanda mais soki okoti na kati ya ndako na yo abali yo atie yo na ndako akochange yo elate soki azwi edikation mpo na bango te akozwa edikation na kati ya ndako ya libala po edikation ezomaka na famille te soki mpo na bino banda kolata mabe eko koya na libala mobali akochange elate soki na ndako libala ozwi te na église mpo kozwaka éducation okochangele bayaya quartier banoko ya quartier bakoki kochange okozwaka éducation nde akolatela donc so mobali azopermettre mwasi na ye alata bilatela donc ezali faute ya mobali aza incapable mais il y a des tétis aussi hein maman papa nga mpenza na lobango soki mwasi mpenza osalela mobali kiteti soki yo tata il faut mitala ozomona mpo nga nde naza boso ezalaki mwana mobali nalingaka mwasi na ngai alata maliputa etelemi bien nalingaka mwasi na ngai alata mwa jipe moko bien ou bien nalingaka mwasi na ngai alata pantalon mais akuvre moke mwa bassin yo mwasi ozolatela nga bongo te ndenge nalingelaka mais lobi songo nalingaka to olata pantalon nakuti bapantalon na katikati yango ti mponga mina osombango na katikati bapantalon omoni moto nyonso ezalaka bongo il faut kolakisa ye oteitei malembe aleki teti olakisi ye oyebisaki bon ezalaka te kama na osomba yango jipe yango ozolakisa ye ou bien ozoteya ye malembe oyo mwasi fo alinga azala ndenge akosepelisa bato libanda te asepelisa nde yo na ndako donc yo il faut sepela nango ke elamba mwasi na nga alati eza bien ntango batata mosusu mwa bazobi mpe na mwasi na bake feti elateli ya mwasi mabe tata alati mpena veste bien mosoko amoni alobi homme responsable asepeli na ye mais mwasi papa alati catastrophe nde tokóma système azwi soutien so basoutien mikie ya minene ezala susu te tomona so banimero basoutien na biso moko te akozwa soutien moke azwi mabele abimisi yango c'est comme si mabele etuta na kingo alelo batata so bafali na ngambo kuna nyonso bazomona ndenge mabele mwasi ezotambola yo tata oyo bala mwasi na omonaki yango te na ndako
ezala bato mosusu balingaka bongo loso lingo odike mwasi so mwasi moni soutio nongo latino obimi boye otambola nanga te tikala okefe ti yo moko mwasi akomprendre ke mobali nanga alingaka bagu oyo te na changer balobi tokoma so mama koko mais ochange na gu ya mobali na ata moto libanda alingi na ye taki mwasi elateli nini oyo mais tanke mobali na osepela nango ezala kaka kitoko pamba te mobali no defa sepela nango kaka bato ya libanda te tokeye kota basemeki eza basemeki mosusu mwasi libala omona ye na ye na esprit ya malamu na motema malamu ozomona mais basemeki mosusu baza tellement mal éduqué tolobaka ya bongo mal éduqué ye moto akochange mutu esprit na ndako ozomona biso omoni edepanda mpe na famille nini okote toza na mwasi enongo na biso nalobela ngo mwasi anongo na biso wana tolingaki mpe mingi mwasi anongo na biso wana eka ye na famille po azalaki bon toloba nde biso toya bato toliaka mwa pondu na biso mwa ndunda me yautaka na famille oyo ya mbongo mondoso aobanga na kati ya njido baobanga baparent na ye kokuma papa na ye etangama donc aza mwa moto ya mbongo mais tellement avandi libala ye lengo mpo bapauvre kaka ye libala pouvoir mwasi wana yaka na esprit ekuta biso toya bato so moto amoni kaka fo abanga tolingaka mpe so tolingi mobali libala na famille na biso tokolingo mais ye abandaki kobanga bato te azalaki na makambo ne ya ye moko esprit mabe abanda koswanisa na bato nyonso boswana mais tosalaki nini biso totale kaka tozongisi ye kaka na bamama na biso na ye moko noko na biso moka yaya betelanga na mwasi oyo donc telema mwasi mpoli moko ondima te mais mwasi wana tosambela na église moko bazwa ye mpe na kote église mais okondima te ki évolute donc ayimbisi lopango na bavoisin tokoboya mpo nongo naso atonga lopango atonga ndako nde na kati ya lopango na biso eye koyina mais tosala nini tozongisa mwasi wana na nzela bamama na biso bapesa ye éducation oyo ya bamama na biso bapesa ye éducation balakisi eke ezalaka boye te bato batambolaka boye te mwana mwasi wana azonga mutu azongi na éducation donc ajusi ko éducation famille na biso oyo yautaka na mpo na bango atiki yango azwi sikoyo oyo ya famille na biso mpo akutana na famille ya malamu naopangusa ndako yango boyoka mpe malobi ntongo sikoyo oyo mosusu wana mwasi mosusu azali ke eza mwasi mosusu mpo azali aye alingi na ye mpenza bandeko mobali te elakisi ke ngai kaka na mobali na nga babiloko ya bongo bino bandeko mibali boperpeta bamakambo ya bongo mpo yo na kati ya ndako ozotonga famille na yo baleki na yo banoko na yo batata mwasi na yo mpa mwasi na yo bamakambo le passé yo bali mwasi otie na ndako bandeko oyebisi akeba na noko oyo omoni petite sere na biso oyo azala noko donc faut faire attention on tata mwasi na biso wana faut faire attention donc mwasi sikoyo azwi déjà bapion oyo opesi ye donc petite sere ata obongwana ka monoko no ezaka ya kala obongwana na yo oyepa mpa yaya mwasi ya yaya akomemeloko abi nga bayesanga nasala attention defo nakeba na mwana oyo abandi kolakisa sikomo babisalila mabe abandi soko bizala mabe bambe mpana yaya na yo moko mobali moto atekaki yo bandeko mibali soko olingi mwasi ye balikamini na koloba te po bango mo bachangeaka bato baesprit po ye bakebisi ye mpa ndeko na yo moko boza makila moko bonga nauti libanda na obanga te poani na kobanga mais siko mama ta tolinganaka tokóma eloko moko siko na kobombela mpona nini comme yo mpo kobombelanga te c'est ça le problème aussi papa eza na babiloko mosusu boswanaka na petit sere nota mozala bana mike omoni te tokolaka omoni tokola tokoma na age ya puberté omikele yano mpa mobali susu ke toza na puberté na ye ebana kosimba te mino mibale wana aza na makambo aboyi bagere ye balingi te bagere nga ebana kosimba te bokoyimbisana okomona make bopanzana na yaya boyokanaka pe te ozomona me makambo mo boyoza ya tika na biloko yaya bali be leki nanga bali nakee kuna leki ti apanzaki osekani wana bosana eza na biloko moto afambi eza nango babiloko mosusu eza biloko mosusu babetana mango masolo te mwasi ata ye sika aye wana ayambaka famille yango ndenge akuteli yango oyo asekisi ete akontinue kaka kosekisa eza nango normal mais eza na basemeki mosusu baimpoli ngai na vanda na libala nayeba basemeki na nga te bango bayebaka nga pe te mais babengaka enga na ye mobali nauta yebaka kutu abena soki koyeba bango te enga na ye nasali tu nazokisa bango contact mais telefone kaka oyo ezosone ya bandeko na ye moko oke kopesa ndeti ozoke na grenade ti ndeti oke na grenade siko emso ozone obusuku na kosuka nini na telefone bazwa kaka
neti grenade omona kaka obakaka lisolo mona ye tala soko olingi camarade na bango na nga te osomona na nga te alingi na ye te oyo anga moko tukoloba te po ye moko alingi te bongo yo akozwa te mais nga na mda osala nini na mda kosala ere nazwi mpenza facilité na mda osala na mda osimba mbongo na nga nakoma ye na facilité nga moko naki na western réunion nazwi mwa 50 na tindi grand frère zwa mwa 50 oyo bosoma mwa le merci beaucoup mokomoso okaboli supa tanti na bango mokomoso okaboli ozokaba mpo bapetiter baneve banini ya mokieka batrante mais nayebisaka eteke natindaka ozomona sikoyo bango so babengi bamonaka eloko te telefone yaye ya portable ekenda te kaka ya ndako sikoyo ya ndako wana soki babengi kaka oblie mosuku tapeso yebisa noko toza na posa boye ngai nazwi na oyo yanga natindi nayebisi ye pe te mais omonaka biso makambo so eleka me ngai natindelaka mpe bandeko nata obakiselanga ata senga toza na problème omona mpe eza te mais ozokontinue kosalisa mais parmi ya basebeti na nga toyebana te me nakutana moko azalaka ye mpoli moko doti grave moko mosuka navandi na nga butu presque ba 0 heure so kombe telefone na ndako ozosone bane bako ambete natelemi kaka nake nayambi telefone allo pesa nga na papa leki kuna nayebisi nga alobi papa leki eza te do apesa ata bonjour te eloko te pesa nga na papa leki na papa leki aza te yango bino basa poto basala bino ndenge nini wana motu boyebani te bino basa poto basala bino ndenge nini ero tokoti presque baina ebima te papa leki azala te bango mpe lokola baza na crédit ya mavwanga ya problème ekati azongeli lisusu nayebisi nga zwa biki na papier na peso numero okobenga ye kozwa ye mpo ye apesaka portable te azwi biki na epesi ye numero nakomi na avant dernier numero nayebisa numero nano esili te baina yebiso boye obengi ye yebisa eke papa leki numero nazwi yango pa mwasi na yo alobi boye zonga na ndako mpo ye pa yebi place oza te ero mpenza libanda makambo nini yebisa ye zonga na ndako yebisa ye bongo nga siko napesi o message yebisa papa leki kobokosana te mpenza yebisa nga mpe nazoluka ye nayebi place aza te azonga ndako mwa mosa navanda kaka nye na bakisele numero asuka yango na bakisele bachiffre ne ya suka nayebisenga bimerci akati telefone mpe eleki abenga papa leki na modele nyonso papa leki ayambaka te ozomona abengi papa leki ayambaka te aya azongi sikoyo ake kotonga sikoyo ngai na famille na bango ke mosa papa leki nazobenga apesika fo numero wana reponde ezoloba allemand bayebise bongo bebi mosa wana alobelaki ye elobi na butu na kobenga lisu na kolobela ye bandeko bango bayebisa yo mwasi nini olobela omosa papa leki abi yo lobi olobaki nini oyo alobaki ne boye balobi botunaka nano afo koyebisa makambo boni oyebi mpe moto yango mpe tomona ye mpe te yo kati papa leki na bino nasala nini banda papa leki na bino akenda apesa bino nini na part ye ndenge autoke oyebi ke navanda ederange nga navandi mpe nalobi nanga mpe lo te namoni kaka ye moko aye so na r na madawa ba 3 4 abi telefone moko ozosone eza afrique ozomona wana siko eza nini motu application na ye nga nayebisenga bi bon eza nango problème te papa nga munapesa ye numero kopesa ye numero te eye koleka change numero mosusu yaye na bango ya pasi abengi nga ayebisinga bi mama nalingaki nasenga bolimbisi mpo na mwana na biso abengaki dernièrement ozomona semeki na ngai ya mokolo abengi abima moke pardon limbisa ye po ayebisingaki alobaki malamu te boye nga natindaki abenga mpo nazalaki na problème me limbisa ye ozomona mama wana aza na éducation ya malamu apesi mpe babana memo telema yebi kaka esemeki kaka na butu mpe ere oyo abombi mobali doki yango akataki lingala mais soko mpe nazalaki mpe moto éducation mabe na ngai nakateli mpe lingala ezaki autrement totali mpe basemeki mpe bayaka na caractère wana ya mabe po achange mwasi ya esprit voilà yango likambo toza kolobela awe mpe na te ya mabe po changer mwasi ya esprit mwasi ya azalaki ne malamu be mwasi anoko be mwasi ya papa leki soki mwasi ya nani azalaki na ye bien mais ntango oyo na esprit ya mabe okochange ye mpe esprit na yango wana donc biso nde toza boye toyebaka ntango oyo kozala ntango libala suka famille ya mobali biso toza na biso babantu nde toza babantu boye libala ezalaka ya mwasi na mobali te wana mato olobaka toza babantu libala ezalaka ya mwasi na mobali te po ozala kimia bana na yo bazala na kimia luka kimia na famille ya mobali na yo luka mpe kimia yo mobali luka mpe kimia na famille ya mwasi na yo
obenga famille ya mwasi na yo elobi kaka te il faut kaka otindela bango mbongo elobi bongo te ozomona elobi bongo te nga nayebi mama na ngai napesa nazo abengi boni mama na ngai ozalaka boye mpona nini yango mobali ngongo na ye yokanaka te na telefone mpona nini nayebi kaka benganga kaka mbala moko po areversenga na ndenge na ntina na libala lelo nayokaka te mpona nini nayesenga mama eza problème te nosola ngai naza mwana na yo tosololaka kaka me mokolo mosusu abengi te mama mano obenga esenga biso na mama pardo pesa eka ata mbote ye azwi telefone mama boni oza malamu likolo ebele mpenza likambo te mama nazotindela yo $100 mama na biso aloba na ye nini papa naza na posa mbongo na yo te yo oza mwana na ngai ya mobali mbote ya pamba mbote etali eloko ya malamu na vi ya motu obengi nga mama na yo opesinga mbote sili naza na posa mbongo te ozomona tokanisaka teke mama ya mwasi nanga so na continue kaka na famille ya mwasi nanga na babosenga nga mbongo ubie famille na nga moko babapesa nga mbongo yo moko ozokokipe famille na yo te mwasi lopesa oka ye soki mpe aza na sagesse te ubie motema ya bomama te akwa mpe kosuka famille na yo te oyo yo moko olingi famille na yo te na wana kote oyo tobongisa mpo soki kimi ezali okomona bana na yo mpe baozala malamu so oza biso babantu makambo mosusu tokimaka kaka soki kimi ezali bana no baozala malamu mwasi no ozala na réputation malamu même pas basemeki mpe pa bato mosusu mais soki kimi eza te na famille na yo moko eza mabe semeki soki omoni semeki na mwasi yaya na yo alingi yo linga ye lokola yaya na yo ndeko na mwasi mais mama toza komona mpe bandeko basinga komona mwasi ya mobali mama bokilo ayeva na ndako na bango konyokola mama bokilo na ye biso impossible papa Didier wana ndenge eza wana eza bamalédiction omoni bible ezoloba na biso tosa mama na yo na tata na yo nde bazolobela yango eza kaka te mama aboti yo biso mosomo mpe na ekole babengi yo boye oyebi te leyo na obenga yaya te okobenga oncle ya quartier obenga ye ka oncle bino obika oncle ya quartier akende mpe alobeli yo likambo osali mabe oncle ye mpe atelemeli yo mpona nini bango nyonso baza kaka banzambe mpo soki mama wana abotelaki yo mobali wana te olinga kozala biso célibataire ozoyinga ozobaluka na libanda mama bokilo aza mama na yo bilo akoleza nango eloko mwa malonga te mpo mama bokilo wana akolinga yo mpe ka soki bon totalaka age eza na bamama bokilo mosusu mama komi déjà parti ya ba 70-60 ans bakoma déjà na caractère mosusu même si azalaki na yebi ozalaka na biloko mo boye eza kaka mwa mystique mpo bazongaka lokola ndeti na bana mike bana mike sikoyo tomo sikoyo wana aza mama na yo okonéglige mama na yo mpona mama na komi na 70 à 80 ans non jamais oui biso moto manga nayebaka couple moko boye mwana mwasi azalaki na mama bokilo na ye mama wana na mesanaka na ye mpe nazalaka na ye bien mais nazomona baerreur moko boyeke babiloko moko esalama ya kitoko te navandisa ndeko mwasi nayebisi omoi nde eza boye ngai na okosala leyo na lambi mama wana mama ibino bawangila kitoko ngai nasepelaka na wangila ozomona so na lambi mwana ayebisi nga mama komona mabe te so nayeli mama oyo wangila mpo asepelaka na wangila mama na biso bandibo asepelaka nango apesa alia na ye nga babiloko na ndenge na bakongo wana na kipao te pesa alia na ye donc makambo moko ya bien te ngai alobi omoni mama azali mokolo yo moto okokipe ye ezala sous-vêtement ezala soutien ezala sengle yo moto okokipe ye mobali yo moto okokende na ye osombeli mwa biloko malile ye mo banini eza bakaka wana nga bastress wana alingi te mama nanga azala makambo ne ya ye moko nga siko na ye kozwa kaka kosupporte moto abenga abi non eza malamu te oza na bana na ndako yeba koprotege bana na yo nga abi omoni kindoki mosusu babengaka kindoki eza nao kindoki te mote ya mabe mpe eza mpe kindoki mpo yo ozosala mama bato boye soki mpe bana na ye bamoni oyo ya basi baosepela na yo te aye kovanda na ndako no mpo aza moto ya balabala te eza ndako ya mwana na ye donc bato basalaka bongo eza moto ya mabe ezalaka te zwa mama bokilo mama na yo zwa leki ya mobali ndeko na yo wi nga so naza ndako na nga libala ndeko ya mobali na nga ya mobali aye to ya mwasi tozala mpe na limite na limite mpo oza oblige okota na chambre na nga te ya ndeko na mobali te tozomaka mosusu ko toyebaka te yango wana mpo nga na bali ndeko ya mobali na nga oye ya mwasi to ya mobali oza mpenza na droit okota na chambre na nga te nalala na ndeko na mobali bongo ndeko ya yo kasi ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mwasi soki aye aokota na chambre na nga soki nga natindi ye eloko normalement no tobosana yango wana non
Non, maman, côté on a pour yote. Chambre est sacrée pour des personnes. Ne kombali pe ya mwasi akoya okotinda ye bakota andako ne ona mbali comment ya yo ndeko ya mwasi akota po yoza mwasi mais ndeko ya mbali ya mwasi akota ya chambre ya note po ndeko na zani mwana mbali problème eza boye omoni mwana mwasi omoni ngane eza boye na mwana mwasi na ndeko na ngai ya mwana mwasi aza akoyeba moni chambre eza eloko mo sacré ndenge olobeli yango mbetu mpe eza eloko moko sacré vraiment ndenge olobeli yango poto eza na bato mosusu motu aye kotala ye apréféré atika mbetu na ye balala na mobali na ye batie mopaya lali eza déjà mabe wana tolobela wana mosusu mais ndeti na chambre eloko soki poto abosana yango wana ata mbetu olalaka yo moko mopaya soki aye tandela ye matela na ye ya kitoko na salon lala na mbetu no yo moko mpo eza sacré même si oza marie te eza kaka sacré mbetu basakana na mbetu te sikoyo ntango ndeko na yo ya mwasi okotinda ye te mpo kende omoni ndeko na yo ya mwasi soki akoti naopesa exemple yabo soki akoti na chambre na nga akuti ndeti mwa te me catastrophe ekozala ndeti nini ngai nazwi wana nazoloba tozopesa na baconseil nazwi sous-vêtement na ngai natikaki ndeti quelque part nabwaki okaa wana ou bien sous-vêtement na ngai échanger déjà ma couleur wana topesa par exemple échanger déjà ma couleur mais ngai nazolata ngo natandi yango quelque part ya sikoyo ndeko na ngai mwasi natindi yaya ke kozwila ngai eloko mwasi likolo ya mesa pado maboko eza salite yaya eza wapi eza place boye so ngai nakoti na chambre miso na ngai etikala te na likolo ya mesa na etindatinga miso na ngai ebeta partout ebeti komona miso na ngai ndeko no ya mwasi etombe na kaleso na yo etombe na kobima napesi eloko olingaki ti nakoloba yaya kaleso namoni eyeba kaleso mona yango te lokwa kaleso mosusu ozomona eza ke ekomemela mpe eloko moko abato ozwa yango kote positif po aza leki na nga bia moni mbetu malamu tabi mbetu ngo ibolabola moke ebanda 12 soki banda 4 so 5 mbetu ezaka na position na papa kala ta koya ngai leki na nga apesi nga conseil elamusi nga asava na yoki epesi nga makasi oso bakaleso mosusu me ndeko na ngai ya mobali oyo ya ngai ya mobali jamais na otindi na chambre na nga jamais pour na respect na biso na bakongo jamais na otindi ndeko na mobali na chambre na nga ndeko mpe ya mobali na nga soki aye na oza na facilité te mponga nde naza boye ata nakepa ndeko pa ndeko na nga mobali nakotaka na chambre te nga en plus mpe na préféra nango okepe bandeko ya mobali mpenza te kena kosala une semaine te nalingana na nga te na chambre ndeko na mobali nakokota te mpo nayebi ke nakokuta biso basous-vêtement mwasi na ye nakokuta biso biloko moko boye ezakaka ya bango ya mwasi na ye eza place moko nakokota te me ndeko na oyo ya mwasi akoki na ye kokota tozolobela sikoyo na bongo eza kutu na moteya mabe te me na logique des choses eza na bandeko mosusu ya mibali ayebi frontière te partout kokota kota na chambre ya bana wi kota na chambre ya bapaya wi me chambre na nga zela na ntindo eloko eza mpe na bato mosusu na ndeko ya mobali na ye me bakopera bien balokwa bakopine akope kotinda ye makopine ke ozwila ngo eloko na baza ndeko ya mobali na ye mosusu mpe aloba te nalingi te neti nga aloba bachambre na mino na kokota te ozomona naza na meilleur ami na nga mais soki nayebisi no ke nga nakota ata na déplace na ke France Belgique nakotaka na chambre na bango te mibino na kosusa na boponi mokongo yo na okota te ya chambre na bino ozomona eza na biloko mosuku tozala na limite yo ye pa ndeko na mobali ezokotakota na bachambre mwasi mosu omona koloba te atiki yo ayebisi mobali ndeke pekisa leki na yo mpo na liti na bachambre boye sikoyo yo omona ngo mabe ndeti nga na mwana yango normal babengana na ndenge ya mabe te eza kaka fo oyeba limite nakota te place nini mpo eza ya bango mibale leki na nga mwasi aza lokola ngai akoya mpe koede biso na baconcept mpo amona aka salon te oyebi sikoyo na eloko azose par exemple epeseke kote na yo ndeko na mwasi ayaki na ndako ndeko mobali mpe ya mwasi ayaki na ndako ekazomona ke ndeko na mwasi azokota na chambre na bino ekeye kokota na chambre ya ya na ye te peut-être bo akoloba na yo te metango akepe na famille ake koloba omoni ndeti bongo papa dide etala éducation ndeti ngani naza boye mpo na nga ndenge nayebeli so omonde bacommentaire me bato baza koloba ngo me magi bakona lobi yango chambre kese oza ndeko ya mwasi aza mwana mwasi ou mwana mobali chambre etikala toujours sacré même ndeko na mwasi okotindi na chambre ya bino te ezalaka te chambre ezalaka toujours sacré tozocomprendre sens yo ozolobela mais na réalité
ndeko mwasi pe ndeko mobali pe oya mwasi azaka ndeko na yo soko tini ndeko na mwasi na chambre ndeko no pe ndeko mobali pe oya mwasi ko tini pe na chambre kasi mutubite soki baza likamba kotinda ye na kotinda ye ayebise ke kozulanga eloko voilà soki eza nango te eza te neti boye mosusu bazalaka ndenge olobi mutu mosusu nayebi couple mo ezalaki ndeko mwasi aye akotinda aye bango afandi baobeta masolo na bango yaya na ye ake na chambre ye atiki ndeko ya mobali na salon ya mwasi pe ye amemani ake na chambre bakosko bango mbale yana leki na kati ya chambre ozomona eza système mabe po oyebi pourquoi toza koloba ke chambre eza sacré na kati so moke bo eza débat eza émission eza libre ah oui papa tobotamaka mutu na motema na ye tozomona bacouple mingi bafamille mingi omona yaya oyo lani ye moto aza moto ya misala mabe leki oyo asuka ntango moto ya misala mabe mosusu yaya liboso moto ya misala mabe esiko ye oye okoti na chambre na yo tini kende ozolanga eloko boye kati na ye oyebi yango te état d'âme na ye oyebi yango te peut-être ye abala te azalaka jaloux na libala na yo okoti ye na chambre na yo mosusu ayaki na mission eloko ya kotikala yo na chambre yo oyeba te ntango kobima ye akei na ebino ntango botikala couple ezwi problème wana ebeni bino bane ti boye mpe kokabwana tu vois pourquoi tokobaka chambre ezalaka sacré eza mpo na ndenge wana bon ezali mo nde eza boye nde toloba eza émission mutu na mutu akoki kozwa yango na ndenge na ye voilà papa dide obi soki mutu alingi atiela yo eloko mabe na ndako na yo mutu alingi atia desordre na kati ya ndako na yo bon akokalkule mpena chambre te po mingi bayeba chambre eza tabu ozomona omoi se tolobela so tolobeli bachambre mbi tolobela bachambre na biso awa ya poto po bachambre ya poto bandako ya poto ezala nango na barespect te tolobela bongo tala mama chambre ya ndoko na nga eza na contredire yo eza débat koloba te ko batalaka chambre te ndoki azalaka na place te ndoki akozala na nzela akozala na nzela mutuka akozala na nzela mai akozala na biloko ya kolia akozala na chambre na yo akozala na boîte de nuit ndoki azwaka mutu partout na okama ndenge olobi ke amonaka chambre te non ça c'est faux par contre la chambre écoute place moi ça place moi que soki maza ndoka ya 13 malé na chambre bino bolalaka ne place ko kotsa ku poto osakana te akotia melo na sambe tout le monde a on ba filmer tout le monde a on ba témoignage tambi bo tika la boye des gars ekoti na ndako to ya pe miso to ezali ku fekina lobela ngo meloko esi bimika lelo tike bimaka quand même to ya pe na to lobela ngo likambo ya chambre. Est-ce que beaucoup de gens sont dans la chambre de bino donc laissez aller dans la chambre il y a besoin de causer la séparation dans la couple to lo belango mon voilà bande konde on a biso auti ko kata donc vraiment likam to loba likam ba semeki boki ndeko mwasi ajuko bake pona ye ndeko na ye ya mwasi akokota na chambre na ye ndeko ya mobali ya mwasi akokota na chambre na ye toyoka appel mususu allô Didier. Allô papa Daddy bonne Oui malam et bonsoir aussi à tout le monde au Bazali Kolanda émission il y a Didier Masuki na ligne vraiment intervenir na émission. Premièrement, d'abord, on a dit pas contredire, mais bon, je vais dire contredire un peu. De comment je suis Koloba. Avant d'aller dans les combats secrets, dans les combats secrets, aïe, bango na bolingo secret et à la raté. Voilà. Na bolingo, tant que l'ini moi c'est nayo, vraiment faut qu'on ébisse la vérité nyos. Parce que ceux qui nous kimoko dans la famille na bino bien koko na bino bien tata kulu na bino mo soro diongo yo bombela ye voilà kaka opesa ye confiance moko boye ayibi makambo lega na famille na bino te et tant ko rouler après ko loba soki na yebisa ka mwasi nanga wane koma déjà ta mais na bolingo tous les préalables faut ko yebisa déjà mwasi tala au moins famille nanga etambola boye au moins moto azaka position moto azaka boye mwasi ayibi déjà on est à sécurité mais on peut prévenir moi si nayo pour que
na futur likambo roya ayebi déjà ba précaution nyonso amesure yango déjà avant po yo oyebisa mwasi na yo. Bon, nazongi lisusu avant nakota koma na débat nazongi moke na likambo alobi likambo ya mbeto ntango bato mingi balobaka chambre eza sacré bah, je ne sais pas na façon nini balobaka chambre eza sacré parce que diable soki alingi akombate yo ezaka chambre te akozwa même na salon. C'est pas dit couple nyonso epanzanaka babwakela bango kaka bakisi na bachambre non bakobwakela mpe kisi même na salon bakobwakela mpe kisi même na mosala bakobwakela kisi même na balabala je ne sais pas où na boîte de nuit mpo kaka bachie couple na bino ezaka te dans la chambre ezaka place moko ezaka sacré o mbeto ezaka sacré soki mbeto ezaka sacré mpo bambeto tolaka na bahotel mpo motu nyonso alekaka wana siko wana ezaka mpe sacré te toloba o mbeto ezaka sacré toloba église mpe ezaka sacré obi combien de personnes bakotaka na église bandoki mpe bakotaka na église donc tout ça c'est rien donc ezodépendre na koloba mpe na culture mais toza na poto quand même omoni baculture mosusu mpe vraiment bon c'est pas vraiment utile étant que tu chrétien tokata makambo balie wana donc moi ça me dérange pas motu aya na chambre il passe la nuit dans ma chambre moi ça me dit absolument rien parce que na miyebi déjà soki oyi okuta parce que naza enfant de Dieu bon wana ezalaki kaka entre guillemets tozongi sikoyo na débat bon nakanisi débat na biso ezali ndenge bayemba na nzembo bandeko ya basi yoyoyo balingaka basi ya bandeko ya mibali te mpona nini yoyoyo toyebi biso nyonso bandeko ya basi balingaka bandeko ya mibali te tosepoza question wana mpona nini mais ngai namonaka berere mingi ezalaka biso mibali pourquoi berere ezalaka biso mibali mais comment yo kotolere ndeko no ya mwasi abana komanke mwasi na yo donc ngai mpona ngai namonaka berere ezalaka na eutana lopa ya biso mibali parce que yo obali mwasi na yo bibliquement parlant balobi bokomi mutu moko donc ntango bokomi mutu moko donc soki ndeko na yo ya mwasi azokorespecte yo il faut respecter mpe mwasi na yo parce que soki amanke mwasi na yo plutôt amanke mpe yo ya na ye donc quelque part ezalaka biso nde mibali mpe totikaka balese ale lelo na omeka nanu kobeta nanu kote wana po basi bamona te kaka na kombataka toujours bango na kombataka toujours bango lelo na okotela bango moke yeah. Donc nalobaki baleki na biso quelque part bango ne mutu mpe bazokozala mpe occasion de chute mingi ya kobebisa bacouple na biso parce que nga soki nazalaki mwasi na koaccepte te nakoti na famille moko boye esengeli na famille wana nakoti bayamba ngai bazala bien bazala gentil na nga mais famille wana ebanda soki kokombattre nga eza na basi mosusu bautaka na bafamille moko ya pasi azwi libala na ye amoni lokola eza lokola refuge mobali na ye ntango mosusu tata na ye akufa ntango mosusu mama na ye akufa mais aye so na famille wana aye kozwa so bashock akokuta susu bavoyu moko boye bavori ye moko na kati ya famille wana bana komaltraite lisusu mwana mwasi ya bato babali quelque part ezalaka faute na biso mibali mpo towa kotolere eloko wana mpo ngai koleka te mwasi na nga mpenza yo ndeko na ngai ya mobali to ya mwasi oye komake mwasi na nga na kozongiso mpenza mpo ngai nabetaka te me nanikaka na maloba okozwa mpena parole moko nakanisi okosala mpena inani okati makolo mpo na kotolere eloko wana te mpo eza lokolo manke nga mais quelque part so babiloko wana ezosalama mabala mingi ezokufa biso nde mibali mpe tozali occasion de chute ya makambo wana parce que toya kotolere n'importe qui aya kaka kosala babétise moko na kati ya ndako na yo mpe ozomona mpe ndeko ya mwasi azokofinga mwasi na yo yo mobali mpe oza wana fale mpe oloba ozoloba te okangika maboko ozotala ozopekisa na ndenge moko ozobanga soki okoteli mwasi bakoloba na famille non c'est normal mpo aza mwasi na yo soki berere ezali okondane nano mwasi sur le champ te okondane mwasi na yo na kati ya chambre mais na bacouple ebele okomona mobali aza kokotela mwasi kokotela bandeko na ye na miso ya mwasi mais dis-moi est-ce que baorespecte mwasi no ndenge bakotekela korespecte mwasi no te yango wana omonaka soki après yo okufi bana batika
bakopalangana babien nyonso ekenda na bafamille. Pourquoi? Parce que mwasi azalaki protégé te, parce que mwasi oyo azalaki protégé famille mpe ekobanga elobi tala ndeko na biso wana alingaka bosoba te na bana naye, alingaka bosoba te na mwasi na ye. Mais na ntango yo deja ozalaka na yo mpe lembele yango bo tozomona baconséquence eza mingi. Après la mort okomona babotoli babien, omona o mwasi babengana ye na lupangu, mwasi akoma kotelengana, bana bakoma kotelengana, nyonso wana ezalaka faute ya biso mibali. Donc quelque part biso mibali vraiment tout se saisir quelque part te tout mona pe non quand même temps obali mwasi wana pe aza instrument te joye lokola yo. Donc to yeba ndenge nini ya komema ba famille na biso, parce que yango pe eza le ya conséquence pe ezali koboma mabala mingi na ba laisser aller na ba famille na biso. Merci papa nazo simalo. Merci beaucoup. J'espère Bolandi papa Dadi Nengalobi. Eza pasi makam oyo ne toujours le les deux côtés, tous ala maele nenga ko vivre na baseme ki na biso. To bande ko le kambo ya bande ko basi msusu mona ndeko mwasi oza ko bokola mama bo kilo na ndako na yo. Moza ko faire souffrir mama bo kilo na ndako na yo. Mama o aboteli yo mobali. Soki mobali aza wana oza semblant. Mon maman relia bien tout soka mobali azata beti tour o toza ko lobeza makam oyo to mona biso moko. Soka mobali abeti tour azate mama bo kilo soka komaki un peu mukolo. La bengisi aye poto aza vanda et pas mwana na ele tant ki ndenge zalaka ba préparer maman ti ya kinokuluka vi na ailleurs ndenge zalaka imbila ye ba ye tout. Il faut mona makam mona moi ça ça mama bo kilo. Siko ba ko linga yo ndenge ni. Mama za koyoka wana za koyoka ndeko na yeni susu mwana ngai moi sima basala nga boye mama bato banga ne koyebisa mwana naye bakulinga o ndenge ni eza pasi mingi banengo nanga banengo basi na banengo mibali toyebaka ndenge ya kovanda ya biso mibali kutu plus pire encore so ya biso mibali plus pire que basi plus pire que basi. Ndeko mobali zo boko na ndeko mwasi na ndako na oleki ya mwasi okomisi mwasi na yo tala ba niveau ba bêtise oye na ndako obali mwasi aye na mwana na ye okomi ko bimana mwana na ye tala bêtise bakolingo ndenge nini ba basemeki apo ko benga to basemeki ba mabe bakolingo koma et na kota basi yango mona soki mwasi asa ko vivre mabe na basemeki ekende ko na mobali azuli kango mo be libanda bande ko nyonso bakomo ngo pire likango wana libanda bakomo ke pa na ye ko lia pa na ye bakomo ko linga ye tout poni yo vivra bien te na bango ali bakomo ko mi pesa pa ya likango wana musu oyo ndeko na bino mbali azuli na libanda yango makomo tozo mona eza ko sala maka ba ko sala par tous les moyens ti ba ko ma couple na bino. Donc tout ça attention, surtout la biso mibali, surtout biso mibali. Tout ce monde a un ming a, tout ça ma ming a. On peut pas citer le nom. Et tout ça ma mingi a. Ozobo ko la mona moi sino comme c'est moi sino quel kindoki. Ba ko se plano koma ba se meki ba ko dingo koma. Ne comment c'est va na ndako na bino, o comme c'est moi sinayo. Ce que moi sinon azate au comme ça les avance tout ça ko toucher kana manzoto tout ça mais ta kindo mibali tozana wala za kindo za possession za posséder na kindo za posséder mtia mabe eza osama minga toza komona mona pe kuna moyebisa yaya unde kuma malek beni exacte azoka soni toza komona ngo mingi Donc tout quoi, vous voyez, à Rovanda, na ba couple na biso vraiment dans 6 minutes aussi c'est émission na biso ya Robenga benga poser dans 6 minutes aussi ça à 22h30 to banera 21h juste. Donc voilà les caméras sur la lilo pena yango bande konanga côté basi, côté mibali, to yeba ndenge nini ya ko vivre na ba semeki na biso, to yeba.
benga bandeko mwasi na yo même so opesa ba mbongo te linga ba mona ke ozaka tout ta présent zo benga bango zo ba santé même si mbongo za to yo ka bango ba ah c'est mec on avant na ye ata ku mbongo so tini mbongo te mais za tout ta penal tout ta na biso linga ye ba santé boye ba ko lingo mingi pa ba semeki et moi c'est pas même chose que dans sima mobile so ka za tout téléphone zo benga ba semeki ya kingandi tonton kingandi boni bien tout ça ba olingo makasi okomona soli kama koi bango tout boza pour yo mais soko ça bongo to la comportement mabe ovana mabe demande ka mobali ko so makangu libana mande kombali ba mona kayo ah mama ye ba ngo ngole ko koi ya ndongo muta ko défendre yo akuzalate muta ko défendre akuzalate voilà tine émission auto sali yango sauver le couple congolais to meka ko zora part nangam na pesa émission na bino ngakuna zo ba part na ngebele na ba réaction na bino na ba commentaire moko ne botsaka na ngapela zo kango isunga nga mingi isunga biso nyonso eza pona communauté nyonso bokanza te didi aza nana te donc nganga na bino tozo luka tokoka kobongisaka ba couple na biso po ba mbeba eyaka te parce que komi trop koboya na oyo ba séparation ba divorce et komi mingi. Par contre, c'est encore facile. Voilà, au Kangaba Trouana. Et c'est encore facile. Vraiment, merci à Nabino Nyonso. Merci à l'intervenant. Nyonso, vous bien répondre à ko pesa ba suggestion Nabino, ba avis Nabino, les émissions avis du public. Vraiment, merci. Nzamba Pamolabino. Demain, on est là encore. À 21h toujours tout ça wana pour mon sujet na hotel na mi na Facebook na tongo sujet auto débattre lobby kaka na cadre ya sauver ba couple na biso donc maman bonsa couple na yo papa bonsa couple na yo lelo zele ka ba semeki mama yeba ningo vana ba semeki na yo papa yeba ningo vana ba semeki na yo donc ba semeki kintse kwa pe botika système ya semeki kintse kwa oyeba mwasi ndeko mbali mwasi ya grand frère oliembongo ok sous pas les kangu na ye ok olie sous mbongo il faut que tu rassisses moi c'est mec qui ne sait quoi et ça malamu te un frère c'est mec so monde que ya na bala au monde moi c'est musu bana que no ganga ya na ba non to na c'est mec qui na to so bala so ko moi c'est musu to c'est pas la te vana moi so yo za na ye so ko na za bien te voilà wana tika ye ok reçoit mon bali mususu moi c'est mususu pardon allô. Allô, papa, maman est Allemagne. Dangaji na lobela kaka tata moko azokoma wana makambo batala nanu makambo ya Congo. Kolanda ete mama. Kolanda ete. Ngamu omote kana répondre ete. Ndenga zawane. Ye lokola zolinga nanu tota nanu makambo ya Congo. Ye abanda ye ndenga zawana ye pite atika pe kobota. Azela ka Congo bonga bonga ya banda kobota. Voilà. Ala tapeka kimono kaka ala takapete azela ka Kongo bonga bonga bana makamunyoso yo kasi bamboko apoto to vandi ba mele ko bunda ba guerre na bango me baso bonga ko makamuna ba omusu yo kasi to se 10 ans Kongo so ke bongi na 10 ans wana après to bandi ko éduquer de ba mama musu ba ko mama tala makam yo so ke na kansela moko éducation baso pesa iso contribuer ka na Kongo yazo ye bango te baso bunda bitumba kuna zo contribuer ka na Kongo en plus ça na poto out eza maamingi maamingi toko kontanyo zo ke nzela moko soki pe Kongo bongi to koti na ba couple kitoko to koti na ba bana ya kitoko to koti na ba vie ya kitoko voilà meka kitoko ba boklo ya kitoko to koti nzela moko na ne ko bongi la to continuer voilà ati na ba distraction muta bonso moni bongo bloquer nani OK yena mtata distraction ko Kongo ba tebele ba obundela ngo e ko bonga na ngo OK nyoso eso ko peka na Kongo soki pe peuple pe ça la éducation mabe e ko simba te mabale zo fanda te comment on peut bonga te ati na la distraction les gens mutuna makolo tata wana tukuma wana ayokinga. Merci beaucoup, bonne soirée. Voilà, merci à tout le monde. Bonsoir, il y a une émission de Pied Bandeli qui nous soit tout comme la souka parce que tout ça c'est à 22h30. Nzamba Pambolabino, tout le monde a les sous lobby car on est dans le lobby.
lobi na 21h pona sujet musu ya sika mais c'est Gok Boki oyoki ba réponse na ba pesi donc so moni ke ba émission to tungisa ko kota ka note to kanga mutu te ko kota na ote zappe yango puisque ba basale be bazana besoin ya conseil oyo quoi voilà merci à tout le monde a dit bongo lobby bonne soirée à tout le monde merci beaucoup.